Nalobi boye. Mobikisi. Vie de loin. Aïda. Mimi. Ronsia. Bokata voyage wana ya poto. Et soba zumatanga. Et sobe. La nanga bien. Il faut baser la compte. Eza la contrat, soit te sobe azonga Kinshasa. Parce que tala esobe yoke loko na koyebisa yo pi kwa sali ebele na carrière na yo akoya okota prison beta 12 ans pi kone muta simba ka groupe no ye ande konanga na kate mission na yo kata ni te akanda na bite pecho na suka zo mera bakutia makase tela yo mukone pecho na ebite soki moi bi makase zo bete na mukile ni oh badire na ina télévision na sepe na moti et sobe aza président tourner na keona ils ont monté tourner moi kene na ngona sentiment non qui peut s'attendre que lobi nga tourner na oh puis quand tu comprends ça na jamais yango alobaki ke petu wana biloko ntango landi nani interview na ye nayaki d'accord na ye pesaki mordre d'ordre na nga lite ya kanda aza film koloba kunda piko après osala interview aza suspendi nini suspendi na TV nana suspendre vraiment aza na droit osala émission te jusqu'à bakunda piko oh et piko ne grandi Kingasa Nyasuka ok na kene ko se retrouver na groupe ya Lisbon Fondation ku ne pas ya président Esobe abandi na ye kala grand frère na nga piko akoleli na maboko ya Esobe na ebisa kenga lobi ya piko modèle nazo moni la tata we Esobe aza maboko makasi akaba tika na matanga modèle nazo ndeko na ngai tika na loba te tika na loba makamba ba groupe oyo tika na loba makamba ba groupe oyo yo mona nga na vandi bo meso na ebisi yo lelo oyo ba groupe théâtral nyonso zo mona na pasi to beta masolo mususu mais na bisengo rankini yo na miso ba baza matanga okomona na kuna kende na bien ngai na okinde matanga piko na mwa ngasani piko collègue de service ko pa musanga sa piko sala na kitala mutu kuna te okompa soki na kitala nanu famille biologique ya piko après tel président la Esobe mwana otanya kangana kamane na ko ya matanga te ke polo ko ba joana piko ngana otena otele kamu ngana kamane na pe mama pa mama te obanga douce pour la te wa bete boite ngamona zena na mkolo douce na esprit Popolipo Bokota na bapalin ba diaspora bokota na bapalin ba combattant bokota na palin ba congolais boza monde entier na 5 continents mokili mobimba bo s'abonner na Congo Dialogue info ya sûr kopesa masolo dialogue esengi boyokani dialogue esengi bolingani dialogue esengi tosangana biso nyonso ba congolais toza na monde entier to s'abonner na Congo Dialogue info esika nini bokomona mwana mwasi oyo aye na idéologie Francine Ngembe. Bonjour, bonsoir, c'est vous, ce n'est pas l'heure que vous, c'est le parcours des abonnés des Congo, Dialogue TV, Nabi Kebosebe, de parcours de soutenir de loi de près. Donc, vous abonnez, vous commentez, vous partagez massivement, vous avez décidé. Parce que commentaire, on a vu, c'est la mission, vraiment plaisir, il y a trop, il y a de partout, vous soutenir Bissot. Donc, actualité, ils sont obligés, Bissot, tout ça sincère pour informer, nous toujours à temps réel. Donc, Lélo, Naëli Bino Nangambu, il y a la comédien. Baby Ké, tout dans la tableau noir. Piko moko ya biso oyo asepesa bino na bandaku oyo asepesa bino na ba personnage na ye na ba écartation na ye na façon de faire ya musala na ye lelo atiki biso na pauvre maladie oyo vraiment sali passe nde tosolana invité na ngai na kombo ya Lunga Kala tosolana ye apesa opinion na ye
par rapport à Liwa de Konabiso Pico ou Autokotika Biso et to continue sur Batoalte poser sur le toit autour de mon monde à théâtre comme Baranki belé comme ma maladie et comme ma showbiz et comme ma problème belé donc to ko so na ye to e baba pap na ye et tani par rapport à Batoalte to me lié na fait des gens bonjour bonjour bonio et l'ongaka oui ça va naza na bien na ngola nzambe azosuna on moni vraiment nazozala vraiment oh ça na ina tout la question mon ba babina tout ba bio za trop jeune donc bana mona ya théâtre natani pour le théâtre des gens vraiment on a bien nous rappelant déjà tant de gestes qui Moulaï tant vraiment ici qui Moulaï merci vraiment à mon président Mungadje Diangadjo mon prêtre place aux alliés leader et puis Nathalie Pénès toujours na Hollande na Pesimote na Didier Munzemba na Hollande place aux alliés Mbotatlo et puis Nathalie na Paris Papa Jiklonji na Paris sponsor officiel Papa Jiklonji na Hollande na bandeli sous Didier Munzemba Didier na Hollande on est là. Est-ce qu'on a combien de temps? Non, déjà temps aussi de l'équilibre à Moulaï. On a bien ça. 20 ans, 22 ans, 23 ans déjà. Ils ont déjà équilibre à Moulaï. Ah, ils ont déjà Moulaï. On a ce qu'on déjà. Ils ont peut-être un âge, on a un bébé. Quand on a la TV, si les gens comme fait journaliste, vous posez une question. Vous poser la question. Poser la question. On a fait un taquet. Vraiment. On a la TV, on a fait un internet, c'est ça la plus bien. Vraiment. C'est alors que les gens tout là, dans un tableau noir, on a mis en plein tournage. À Salictrice, à comme il passe, mais dans l'hôpital, et c'est alors à rendre. Non, il y a un plein tournage, c'était en pleine répétition. Répétition, à pleine répétition. Là, et l'équipe dans l'hôpital, à rendre âme, et ça lui se passe. À part on a eu quelque chose à l'année par rapport à Liwa. Ouais, merci la question. On te belé vraiment d'ici que Zali n'a pas Simbo Ténéa, Papi Bongo, parce que Zali a vu à la maison. Réseau tech solution plus tali paye papier pour bona moi c'est ma chemin c'est pas en beauté pico on a zoté la pico ya télévision te na zoté la pico ya biso ya quartier ya Kingasene ya Suka vraiment demain omoni lelo na ole la pico na motema moko le pourquoi azaki moko oyo ngana Kingasani yebe na Kingasani tonga na leka na TV ba leka na TV ba guerre. Ah, ok, on a les kios, on a les kios. Si, tu vas vendre ici biso. Avec le Zulu pour les faire vendre ici biso, ok. On va vendre dans le quartier Kingasani. À partir de là, on a boling, on a piqué comme ma casse. Puis que soit tu répétues Lisboy, on a aussi répétué chaque lundi, toujours à chaque jour. C'est-à-dire que comme la famille nanga, est grave. Mais les lots, chef en mouvement, il y a phénomène de sobe. Le mois qu'elle a pas bondi, chef en mouvement, il y a groupe, il y a chaque lundi, il y a motomopé, on a dit c'est que les lots, Tchangu, qui n'a pas Suka, donc Oyo, Azam monument, élément, légende. Vraiment. Ouais, carnet, les belles, après, c'est pas de balèson. To perdre, nazomona siko nazolela siko na konti Kingasene na Suka. Mais n'importe lelo sikoyo mais toza boye na Tchangu tomona vena ke elema ke Kongo mobimba monde entier mona ke mutu moko boya malamu piko ayebi ne ba diskitaka te ayebi ne ba tonga mutu te ayebi ne ba finga mutu te piko sur internet à ça émission polémique était ala kasha mabete ni tinga par exemple na ko ba kina sumu kakape ezela émission sur na sala pe et cette émission li ba ko mais piko tu ko sala ngote vraiment parce que mutu boy sikoyo on a demandé ma miche ba kinda bolamu leke belé bolamu leke piko to perdre to lele na motema moko na kimia nyonso parce que za mutu kimia président a dit Sobé, Talga Biskazali, non capacité. Vraiment. Alors, le président a dit Sobé, Biskazali, mais tout le monde l'ité à Kanda ou à l'équipe vraiment sortie médiatique naïe pour le Bakeno. Il faut Sobé Aya, Tokunda et Dembelaye. Tout le monde peut dire nous sommes lobby, c'est comme ça, on a accusé et Sobé Gayene Moto à l'équipe Pico. C'est comme si tout le monde n'est pas lobby là.
À part on est cause à par rapport à dire il y a l'été à Kanda. Mais déjà, il y a un peu de Kanda, un peu symbole de mon ami Eric Bokanga Djogo, Suzali. Il y a un peu de Kanda. Nalobi boye, Mobik ici. Vie de loin. Aïda, Mimi, Ronsia, Bokata voyage wana ya poto, et soba zumatanga. Et sobe, la nanga bien. Il faut baser la compte. Tiens, eza la contrat, soit te sobe azon à Kinshasa. Parce que tala, et sobe, yo ke loko na koyebisa yo. Pi kwa sali ebele na carrière na yo. Akoya. Au kota prison beta 12 ans. Pi kone muta simba ka groupe no ye ande kona ngana kate mission na yo Kata. Il était à Kanda, il était petit, on a sous caso mais là-bas, coûte ma casse. C'est là vous connaissez. Petit, on a habité ce qui. Moi, il ma casse, ils ont bêté dans mon film. Oh. Bah dire na une télévision, c'est pas la moitié. Et Sobé as un président. Tourner na Kewana, ils ont monté tourner moi qui n'est non sentiment non. Qui peut certaines que l'objet n'a qui tourner là. Oh et puis quand tu comprends la semaine jamais. Yango le bagi que petit wana, mais le temps là dit nani, interview na ye, na qui d'accord na iti. Asa mutu mo fale kana télévision, akende comme s'excuser. Oh, na balangage na yona. Ce qui moi bima makasi pouralité ya Kanda, bisu ba tomo makasi bimela biso. So mutu ne ça bien, so mutu ça bien. Oh, petit ngai aimé, madiaalité ya Kanda. Zonga na télévision. Oh, il s'excuser. Petit, il y a un sentiment que tu dois faire au béni. C'est un des autres comme ça. Oui, attends, les kilomètres. Non, la camarade est naïe. Oh, la camarade. Non, je m'en vais tourner. Parce que nous avons un camarade. Mais, il était à Kanda. Zonga la télévision, il s'excusait. Parce que, et Sobé, tu as quelqu'un qui est pour sentiment. Est-ce que soit certainement que soit qui on a tourné, puis quand tu as ciment. Mais ceux qui osent reconnaître que Pico a un quartier, et l'on a un quartier, tu es la Pico na Kimia. Vous pouvez mettre les deux na Kimia parce que Pico a eu bêtise, Pico a une polémique, Pico a une makambo, et comme ta Kimia. Et Medo, il était à Kanda. Biso a tout fait des exemplaires. Qui n'a pas des exemplaires, il y a là. Et Piccolo na Kimia nyoso. Mec, si comme Makamozo sala. Si tu as intervenu dans ce qui au moins que il comme sur le bas, le bas comme sur la musique. Oh peut-être il va piquer comme ta Kimia. Il était à Kanda. Qu'est-ce que donne nerveux na makasi. Na Kanda na makasi. Malheureusement tu écoutes na thème. Mais il y a pas ça fait mordre. Mordre nanga. Il était à Kanda azap. Si on collabore kunda Pico après on fait l'interview. Azap suspendu. Ah, il est suspendu la TV non suspendre. Vraiment. Azap doit faire l'émission juste comme kunda Pico. Oh. Est-ce qu'il y a déjà? Tant on a l'émission na ekoma. Ekoma là. OK. Émission était là makaba 4 heures à partir de là. Vraiment. C'est quoi ça l'émission té? Vous comprenez pour les quand l'émission était juste comme kunda Pico. Pico comme ta Kimia, Pico comme ta bêtise. Oh. Oh, vraiment. Alors, Elo Gakala, Rankin Yona Mission, bon bazar matanga. Au moment on a ngai na okinde matanga piko na mwana ngasani piko collègue de service on pas musanga sa piko sala na kitala mutu kuna te on comprend ce qui na kitala na famille biologique ya piko après tel président la vie sobi moi no tanga kamana kamane na ko ya matanga te ke polo ko ba joana piko na hotel kamu na kamane na pe mama pa mama te on va douce pour la te wa bete ngamona zena na mkolo douce na mu esprit et symbole na kulutu na pour Firenze les parfums de mon honneur Linkoy kuluta baleki mon chef au Firenze omoni bakimia piko za ngolo kwa ya biso ya pour Firenze mutu moko bien yeto perada Janifai atikana ya pour Firenze na nga
au président songa dia ngadio savana kana potona vana face au mona kapo na bi mutu na mayele mona face mutu na mayele na matanga na okende apesa exemple ya pour finir pourquoi amutu na kimelo kola Pico na ke matanga na l'essence Pico aza master na ya quartier et puis aza collègue de service musanga sa ya sa ya maboki wa bien maboki théâtre ce qui m'a qui pèse les condoléances na pèse na président la dit sobi on se comprend la famille biologique ya Pico chaque fois que le ngeza premier groupe oyo tant Pico kofi to ke groupe mobimba parce que tout le matin oui to kena ko tala bango parce que na matanga on to na matanga ya chani tout monde qui président la dit sobi au poto azongi akezo accord na président ni major bisadi c'est possible pour na biso puis matanga tika biso peut tout le temps nous en a biso et le ko tika biso na motema vous comprenez biso chaque longé to tika te tout ça la en tant que tonto elonga kala capitaine de l'équipe mokumbi bateau toujours kumba bateau et longo na bande ko master to pesa na ba idée to pesa na force bo ndenge nini parce que l'idée na biso na musika azo kate azo ka passe makasi to mo prêtre ngadi ngadio azo ka passe makasi sikondi ba lo bakasi ba yem talekisi okolo nani okolexina talekisi Pico nani président la desobe ou bien ngadi ngadio président la desobe ni ba lo baké ti Alexa Pico ndeni et so on succès lelo Alexa la succès ça Alexa ka ba na été famille était Alexa Pico combien de succès et so manna bana succès n'était lelo achitara ah bon tika wana za ba les zones ya bato balo baso elo kwana ti na beni wa matoi on ça respect na kombo ya phénomène la desobe ba interpréter bozo ba te parce que et sur temps on sali carrière na saba male mambo Pico zalaka ti bon ça comprendre ni ba lungola ba biloko wana c'est dire que chaque le ngel temps on biso to zui to ke tala lelo famille biologique ya Pico demain il va comme susu balanda ko biso salé mais tellement ba m'interview balo ba chaque le ngel c'est ba bandi ba bandi ko tala parce que biso to tali wana pa ni to mona famille o biso ya président la dit sobe na chaque le ngel baze ngajo sazo azwa kala de sobe mwana na ye petit na ye camarade na ye collègue na ye na kimmingi c'est ça vraiment aussi malobana utoloba pour Eva Fizé la porte parce que j'en ai plus sur mot trop grand prêtre vraiment alors comment ni monde à théâtre oyo ekoti ba showbiz oyo ekoti ba maladie ko bwakelana oyo ekoti soki oza showbiz te donc oza par terre nga temps na bandi carrière artistique nanga asa succès tilo to ebike lunga kala na ebina onda ku yanganga te et puis na yebi nganga te kombo na ye na ebite ke nganga suka resistate na yebi te nike na moment oyo onga nazali na kocha pe makambo kate pe na kotu na ngote na polo basiri ya ngote yani opesa Satan Fox opesa Satan Fox na Satan Fox na resistate ma mo nzambi ma mbwana na ibina ngango te showbiz ekota na théâtre so ekota te lokola nga kutana na ngote na pe camarade ya moto ekota na showbiz te moi pe na Satan na makambo na bato théâtre mingi ba komi ko avancer au monde pas ba kaka oyo yebi wana tali bango to kabona siba o akota na showbiz kasi wana tali bango moni tinga na vandi boy poto ba chaka mpona ilongia mutu moko te ba kanga pe poto te keloko bango ba ye ba miso ba ya te poto za nzela biso nyo kingango na kolanda makambo wana te ko mtina kuna na force eti na komia complexe mo boy bona amona ilongo mo boy neti batu mo boy nazo zala kaka toujours un esprit on a cherché que le ngé na déjà ngadios et l'on a l'esprit combattant guerrier comprendre la vie va normal et tout ça va parce que j'ai mes amis Charon Babou ingénieur il y a pas plus bongo dato ba soutenir yo maître Chris Kayembe ndeko ya président Gizeno Kayembe Mike Kayembe ya Gilles Kayembe c'est-à-dire que maître Chris Kayembe madame tona maele soutenir anga il y a pas plus bongo basutenanga natena musika Didier Mundemba oui non ça yo passe ota baninga bo bana ba ota ko carrière nzela moko ba papa ba ba bisungai ko sala nga patiate na guerrier amona kasko Didier Mundemba na Hollande
patron alinganga papa jiklonjini na Paris c'est-à-dire que nga so na kelele loko ba kozana rapidité ko sala mpona et sanga ce na complexe anani na okesimba kisiani okesina satana na ngango na ete soki ezalaka ou bien ezalaka te na mais na to ebiki na monde théâtre ba qui c'est comme que ezongi ba maladie pe ko ke la ba na linga ko tena mission pe ba to na ba biloko na parce que na ko tina pesa sa ta force na linga ngoto vraiment. Alors, il y a des gens qui ont une carrière liboso, il y a Basila, une carrière liboso, il y a Exil, une carrière liboso, il y a Bellevue, il y a des gens qui ont un théâtre, beaucoup de gens ont payé une part des fois. Mais comment on a parmi les gens qui ont mis on a coûté, on a coûté, comme au Tanguana. Non, parmi les gens qui ont Tanguana, ils ont mis on a coûté, monsieur a coûté, on a yambi bango. Yambi bango. C'est ça. Ok. Monsieur a coûté, monsieur paye. Na bakana na carrière donc na parcours à vie comme ça parcours ya théâtre donc tout le monde si là abakuko bakomo benga lelo mams tout le monde peut belle vie vanki ne ke zongi apparemment si la nem apparemment belle vie nem taper ça si là est là na exil est là ya ko kota vraiment na monde ya théâtre ko ba pe ba histoire ko ça appelle ningo mona bango bazo évoluer wana no mona bango. Donc, on va dire par rapport à ma carrière, par rapport à ma rancune, aux autres créances, aussi longtemps que ma matérialité. Normalement, les collègues qui pas présents, ils sont bien placés pour faire ça, penser à vouloir chercher Luenge, biso chercher Luenge, peut-être on a dit en radio ça la biso cause la kimia, boza na bolingo, bolongo ba ranking, bolongo ba moi pas femme. Comprendre. Parce que ceux qui n'a bandi pour le marambo comme dit. La fanatique a besoin de mobo et ba collègue. Non. Baza ba ser na biso, ba ça musana bango kitoko. La ligne kimia za ngambo na bango. Na linga ba division te. Ce qui division zo ya parmi ba peut-être na ba journaliste, baza na bango. Ba artiste baza na bango. On a son engagé qui bango parce que bango ne ba linga makamone ila bango parce que ngana chingana boy so na monike mutame melanga buzo bana ko ifite na ngai alingi na mona kinzelo mi wana buzo bana ko ifite la mais lokaba bango ba linga nzelango ba linga makambo bazala ba fanatique makambo ngaso na conseil après ça te on comprend et puis na zama en plan le basé bango te mais ça ouais ça qui important c'est dans le monde de l'émission qui met à envers bango mais bango peut-être ceux qui met au côté de bango qui met mais tout ça la paix on attend c'est vraiment c'est faire tout va na kambo kaka nani non bango ça pour na vie na bango na ça pour na vie na na ko ngapa na porte-parole la mutu te on comprend non na porte-parole ceux qui na porte-parole as a porte-parole yanga aussi leader nanga on comprend mais bon là ça dans a porte-parole il y a président Masumuté dans a porte-parole il y a président Lombete dans a porte-parole il y a Théo comprend mais ça pas président comme président il y a comme président là on peut avoir respect na compte na bango mais pas que na bango na comme fanatique non ma fanatique na il y a buzoba il y a bien il y a pamba il y a président na ngaya aussi vous comprenez conseil on a président Lombete ni to ko ni sabana na ye bandi kotel sabango ki omoni batu ba sa interview ba sa hébergement mais monsieur zo le kakita mata batu bacha des autres na théâtre ezabino o batu bacha ezabino à ce moment tant président ici bango aibike tant on le wana bango baba ba yoka kebo mais pendant que président Lomene azuli kanisa sa on nga so na be faire conseil nga bana hotel on kana misuka bo alors mwana na mwana ka to moni ya gola baba kelie ba wande ozuze baba kelie mbasi na litama likola biobela tamsu bata théâtre la sécurité ba sortie médiatique na inde ba bete mbasi na litama non ngai personnellement en tout cas vraiment et pour ça on a vraiment quitté côté pour ceux qui n'ont qui ya gol ba bois kelie mbasi aza vraiment leki nanga aza leki sur l'année bien puis dans un respect mobo ceux qui n'ont qui bois kelie mbasi et ça vraiment quitté côté pour nanga on singa nzamba sunaye bonne guérison ya gol la star parce que zali force toi comprendre ya makambo ye na bisu kana mukini na monde te ceux qui d'amba c'est que Satan comprendre on est sur monde te on est comme Satan mais on senga pana ye azana courage asambela nzambe ne mingi o elinge ko o eza difficile pour na ye comme facile eza facile comme on comprend c'est dire que le monde a changé hein
Il y a Gianni, il a coupé la monara. Bah sorti médiatique les a battu des ça ba liste à tout oh bato ba ça ka boy na émission mo ya Sarato là donc mais là c'est problème comment il le bato velo comment comprendre tant dans le moment Sarato là dans nos filles à mutute dans nos tons à mutute c'est une blague des fois et natani nani des fois ngazani mutu mususu tanto akomisaka vita mutu akomisaka imana lelo uzaki matuso des fois mutuso nani côté assis les a abaku na famille bota au moins siko ya mlio na ndo des fois mutu moko azokumisa tous les deux côtés côté famille bota na côté ya na ndo finga mutu te za PD wani mais après mission on va te belé ba comprendre mais non ala na raison mais non mais tout le monde a pas mis ça la liste mo ko ge o ya sa mobali ya kingani bo o ya sa mo sa kingani Sarato la Diego Milito na Congo ma mi kola ko kimi kuna nzama za yo mikolo vraiment te ma bête mais kuna référence quand tu référence on va pas dans mono o bana ko tout aborder pas on a la table biso za bordi ça c'était ba bio mso ya ba blague muni kongola lingaka te soki eloko mo eza nango mokebo ya komisaka lule bilo mso sala sala za blague on comprend est-ce que nani masasa za mobali ya epele ni on a chat kaba masasa na epele tala bana acha bakuna taba ya blague ba demate eza no blague bato ba comprendre ki yango après bo marka bongo bana bato sone da bazuma zuma tumba bana wate elo kala lo babo afinga bato bo taba ko ba nga bloko na ngai na linga ranking te na rande blagueur comprendre na rande blagueur ni na fandi bona on s'appelle lista kinga wana vraiment ils ont une blague comprendre plus artiste akei fatika ka moi lembo on moni pasara etikala le so ayambi bato référence eza eloko wana abetaka eloko wana metikala référence comprendre c'est-à-dire que nga na zamona nzambe na senga na kimie ezala na monde na biso théâtre alongo baranking eleki trop mamwa papa mamoza mutu mako lelo mutako kendene potala papnani vie wendo ayako so fina ajni bah 70 ba 80 ans je crois ayalei simba palemba la moko yana biso ko désespérer na vie na yo ata ba biso que journaliste mo ke poto aibo tala wana te ke poto na parna ai bile pourquoi ke poto mais faut ni asala ke poto yo yebite utala wana te ni tinga na vandi bolongo elonga kala tonton atala oyanga bon soki na komo ko tala ya moninga seki na miko envie ngalinga via envie alors un avis côté il y a artiste biso ba artiste musicien vraiment vous allez fanatique na linga bonne musique na linga musique tout moni la fierté na biso ya mboka tango na yo kafere cher de poule azoyemba na yo kanani aigle azoyemba nazoka masala nga Diego Milito kitoko nazoka masala ngai nazoka nani kulutu na René Loko soso pembe BCC nazoka kitoko nazoka na ngai Richie Watanable na sala nga bien c'est-à-dire que est-ce que fanatique ben mtakota na maestro obi mtakota ko pena o pena santa keno fanatique na la fanatique Michel Bakenda bula moleke vele alingake mingi on mtakota anga makasi vraiment donc la société na émission na biso tout le monde de la fin et la précision par rapport à groupe la vidéo non numéro contact elonga kaleza plus 243 89 62 63 503 plus 243 89 62 63 503 lité ya kande na kebisio leki zonga na télévision osenga pardon na groupe ya président la biesobe soki moyo bimi ko ebujo mutu na ebité bichona na ebité akola la muki boy makamo professeur ka eloko bobo ebujo mutu batu lité kanda yo petit keba leki keba puis quoi profite la piko na kimia et puis na pesi courage na tous les artistes mbota to na président na ngai ngaje ngadios moto mo prêtre chic choc luenge de ngaje ngadios to répétera chaque lundi na jeudi na avenue Popo Kabaka numéro 21 bar et Tchétchéri chez Mazozo vous allez avoir de 9h à 14h pièce na sur les quarantaine chaque jeudi à 21h30 rediffusion mercredi à 11h
juste. C'est-à-dire que vous avez ça partout. Dans le canal, plus pour mon avis, plus 240, plus 352 antennes à 11h. Donc là, chercher que le de Ngalé Radio. Force à toi, mon président l'a dit sur le phénomène. Oibi Kenzambe. Makamoye la au message des jeunes Makamoye, courage, président, famille Pico. En tout cas, on est ensemble. Bana Kingasani tout. Joue enterrement, avant enterrement. Il y a Pico photo de la mission. On va mettre le Zulu pour les femmes, mettre tous à l'ensemble. Bana Saint-Marc, place Pico Abani Makamoye, Makamouti catholique. Tous à la wana vraiment et ça vraiment qui toque ma casse on est ensemble et puis symbole de chercher que le Mobimba comité de travail en bango chef gentil mon chef de répétition Diane Kassanga secrétaire maître l'homme disciplinaire et puis Sabina Boussala na social puis Nathalie papa Jonas Sungulu on est là Bazizi Mondeke wa Momo Lobota Brenda Lemba Princesse Kalala, on est là, tout ça, Bele, Fallon, Kashima, Ida Kenge, petite. Vraiment. Alors, comment ça va? On est là, fanatique, mingi, en tout cas, lelo na linga kibino mingi, et na ipe na makamobele oswana bino, mais na matanga sobo moninga. Oh nyeo, la bêtise hein. Oh nyeo. Ah. Oh nyeo. Vraiment. À la fin de notre mission, bye. Je comment yeah. Grâce. Ah, moi, Grâce. Grâce Masiala. Oh, tu sais, Mohamed Masiala, je cherche le Wenge. Moi, tu as ingénieur Grâce Masiala. Ingénieur Grâce Masiala. Moi, je suis toujours en caméra. Oh, on est là. Vraiment. Je vous aime. Pour s'abonner massivement. Na Congo Dialogue TV. Congo Dialogue TV. Mota trop ya bino na linga bino mingi. Didier Munzemba. Na porte place Uzali en Hollande. Akabaka na ye. J'ai renté ma tongira pour le Tumba. Merci beaucoup. Kitoko.